Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, je suis en ménopause. Pour le bino, tu bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Tamar, maman Mouyembi, maman Motei. Ozali, Tamar, il y a belle fille, il y a Jida ou la fille de David. Kombo ya Tamar, Eza Kombo Moko, il y a Kozwangote parce que ça fait que Balobara. Bakombo nyonso ezali bakombo kozwate bakombo nyonso tu eza kombo ya kopesa bana te eza lokwa ba Batsheba mwasi ya Uri Tamara yo kozwa zemi ya bokilo na ye Jida a viola ki Tamar elle était vierge a déshonoré le look viol. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. La femme Tamar, c'est un nom qui fait peur dans la Bible. Mais l'histoire, ça nous aide à tirer des leçons. L'histoire de femme Tamar, ça nous aide à tirer des leçons, à éviter de tomber dans le piège du mensonge de l'homme à cause de sa méchanceté et de ne pas trop s'accrocher à l'homme, car l'homme n'a jamais réalisé tout ce qu'il promet. Tamar, la belle-fille de Jida, elle a perdu 2 ans dans sa vie. C'est une veuve. Après, son beau-père l'avait promis son dernier fils parce que à cette époque-là, il n'avait pas l'âge d'être en couple en fait. Donc c'était une promesse venant de son beau-père. Mais la Bible nous dit, lorsque le dernier fils de Jida a kolaki, Jida réalisa qui promesse a été pour appeler sa Tamar le kola mobile. Et la Bible nous montre que Tamar a qui colère, je peux pas dire colère sainte. Colère physique, agissant qui selon la chair, parce que à mon avis que dans un mobile à liboso, à Koufi, m'a proposé un lait qui a lundi, à Koufi l'issoussou, et puis on m'a promis que tu vas prendre le dernier fils, mais comme il n'a pas l'âge de se marier, il faut attendre. Et ça qui que Tamara zongi pas na bango, na teni ya ba veuve, parce qu'à l'époque, femme prostituée a na teni na ye, femme vierge a na teni na ye, femme veuve a na teni na ye, femme mariée aussi a na teni na ye. Alata ki teni ya ba femme veuve, il faut qu'elle longolango le jour oyo balinge ba pesa le dernier fils ya Jida na libala ipa Tamar o akoma susu nouvellement marié. Alors le fils a kolaki, mais Jida n'avait pas respecté sa parole. Tamar a eu sa colère physique, agir selon la chair. Parce qu'à mon avis, cet homme m'a trompé, et puis moi, ma vie, la koufara avait voué, et filmaté, et puis, la zappé na banate. Vous voyez, à bota qui pétait. Et, Aeko s'est déguisé à une prostituée, à Téléminanzila, oyo bokilo na bande kolika, pour azoyer, baki kokouché na ye. Mais Judas ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et lorsque Judas s'est approché de la femme Tamar, solo lininge mobile toi sur la kana mwasi na ye, pour acheli lito, il a convaincre ye ba kende kokouché na ye. Et bisonos to yebi bandumba, soko ye liboso ndumba, il faut donner quelque chose, c'est donna. Alors Tamar lui a posé la question, tu as quoi à me donner? Il a dit, maintenant là je n'ai rien, mais je t'enverrai quelque chose. Tamar a dit non. Nga inatika na iloko ezo, eza loko les autres représentés yo, et l'embomoko, quand tu vas m'envoyer des choses là, et puis nga lazane loko na yo, na zungi seli yo pesinga ya nga dona. Aye ko pesa ye babiloko ya zaki nango na maboko. Et puis Tamar a simbi yango comme gage. Bakei pe kosangana na bokilo na ye na ndenge ya mwasi na mobali basangisi nzoto. Tamar aye kozwa zemi ya bokilo na ye Jida.
Et sali ke nungu ebimi na mboka. Ba sente veve mutazana mobali te ba sente lolenge ni po za mari te. O mari ne mutazo ki mi ya Saint-Esprit. Alors, esengaki ke Tamara bima liboso ya mboka nyonso tout humilié et puis aloba zemi wana eza ya nani parce que azaki mwasi azaki na mobali te akufela mibali mibali. Abimisi biloko ezaki comme gage oyo Juda apesaki ye alobi kolo biloko oyo deza kolo zemi. Alors Juda dit que elle est non coupable parce que la seule qui promesse moko o na koki ko réaliser en côté, elle a raison d'agir ainsi. Et puis abota ki bana mapasa na bokilo na ye. Là tous dans la Genèse 38. Alors, na 2 Samuel 13, tous dans Tamar mwana ya David. Elle était belle de visage et de taille comme la Bible a décrire. Alors, son frère abandé kokoka, mwana David mususu, abandé kokoka beauté ya ndeko na ete. Alors, ndenge mutazara na makanisi ya mabe, azoki likanisi ya kokosa malade po papa na ye atindela ye, demi-sœur na ye akinde ko aider. C'était un plat pour na violer Tamar. Et on est bandé na lobi que eza kombo moko ezo sala, ezo bangisa, mais il y a des a violer qui Tamar. Tamar, elle était vierge, à déshonorer. Le look viol, moi la oise de vierge, le barrachou le thème à l'époque, ils acquis vraiment quelque chose de valeur, être vierge, ça honorer la famille. Alors ça sert, l'a dit que il faut pas faire ça, nous sommes frères et sœurs, tu vois, ça l'insecte. Et mukile komo na nga ndenge nini na kozala déshonorer na la kotalanga na kozwanga mariage, je suis vierge. Tellement ça qui na posa. Ya nzoto makasi sata pati karaba na yete a poussé na makamba mabe violer ndeko na yo Tamar. Aye ko violer Tamar azaki déshonoré et puis a bengani li sous violer a bengani a humilié a bengi bagarde ba bengana Tamar. Alors Tamar l'attaqué lamba ya ba vierge zaki a multicolore ou izo la qui sait que cette fille est le vierge. Elle était obligée à déchirer en gros parce que elle n'était plus vierge. Là, il y a histoire, il y a femme Tamar. Maintenant, femme Tamar na biso, maman Mouyembi, maman Motei. Ozali, kombo na yo, ozali femme Tamar, ya wapi. Parce que, balobara, bakombo nyonso, ezali bakombo kozwate, bakombo nyonso tout, eza kombo ya kopesa banate, eza lokwa ba Batsheba. Moi, je suis à Uri. Comme moi, ils ont bangi sa mère. Il y a une leçon à prendre. Dans l'histoire, il y a Bathsheba. Où il y a Botaki, na roi David. Mobali na yazala qui serviteur, il y a roi David. Mais aboma qui mobali na ye. Donc, ils ont, comme bon, ils ont ça la kubanga, mais, ils ont pensé comme bon, il y a kozwate, ni a opé sa moine. Ils ont le quoi, ba combo, ba Jida. Jida za traître, ça comme tout le monde souhaité à la Jida teni à zo combo Jida. Et ça ba combo presque belé na Bible wana ça ba combo ozoate. Mais non, notre femme Tamar, maman Mouyembi, maman Motei. Ozali Tamar ya belle fille, ya Jida ou la fille de David. Combo ya Tamar, et ça combo moko ya kozwangote parce que ça fait peur par rapport à l'histoire oyo ba femme Tamar wana ba vivaki et ça histoire moko vraiment bien té mais il y a des leçons à prendre là. Il y a des leçons, ce sont des histoires que personne ne souhaiterait que et comme il a une vie, mais quand même il y a des leçons à prendre dans ces histoires là. Ça nous montre il faut fuir de mauvais entourages, de mauvais gens. Oh, il va se rappeler na biso, baza ba faux, ba yaka ko tromper biso, on va salir image na biso. Alors, femme Tamar na biso, ba yibi mutu. Là, je pars comme prophétesse. Pourquoi ba yibi mutu? Na communauté na biso, je mets notre communauté congolaise. Batu oh ba se déguiser na homme de Dieu, des serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu, ce sont du faux. Alors, une fois une personne nouvelle arrive, na katia elanga na nzambe, basaka contente ou contente ya mutu wana évolution na ye. C'est une femme oyo abimi kalamingi te la média. Si elle avait commencé avant, là, Isaki en coulisses, mais publiquement abimi kalamingi te
asali banzembo na ye, amina boma moto, batbazo mona comme une chanson vulgaire. Non, 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 non. Et c'est une chanson de cœur. Donc, mutazo, la kisanzambe, pour sa motema na ya kokisila ye quelque chose où yazo souhaité. Alors, une femme, oazena do ya nzambe, azana grâce à nzambe, alors ils ont la batela qui na liso ya malamuté. Alors, il fallait que yé pas côté la spiritualité pour asala makambo selon Dieu. Mais on dira c'est une perdition par rapport il y a succès peut-être au gérant côté elle s'est mélangée avec deux gens faux ou peut-être qu'on détecté bangoté. Alors ces gens-là dans leur côté parce qu'ils comptent évolution il y a femme tamarte ba yibi mutu il y a un tozo mona que la sœur aza quoi jure un peu na façon moko bizarre et la sœur zonga sima va parler avec ton Dieu à Songayo, c'est une erreur, l'erreur est humaine. Menzambe oyo abengyo ni langalaye, akutika yote, azanayo, et puis ça t'apprendra prochainement, il faut éviter des gens faux, il faut pas mettre de pied. Bisika nyorso eza bisika ekocha makolote parce que musala otozo sala eza ya nzambe. E yende muto indikaka biso esika nini tokocha makolo pona koyemba. Pour la gloire naïe, côté ya pour la gloire naïe. Même de voyage, et ça la batum sousou, bazotala yo, ba comprendre que moi je suis azan eloko nzambe, azan a talent. Alors il faut tout pousser na pembe naïe pour tout proposer, tout ça la producteur, tout booster na ba voyage. Ba yebi que batunyo surtout ba lingare loko ba bengi voyage. Alors, quand tu es à l'écoute de l'Éternel, il y aura même des voyages qui vont se présenter devant toi, va présenter un voyage, mais Dieu te dit, ne pars pas. Moi, je connais des gens, basés na ba visa, na ba passeport, na bango, azo se préparer pour kende voyage na compte évangélisation. Maintenant, ba ebisi ne part pas, mais passeport est na visa. Visa pende si les lié boyi. Parce que Dieu n'a pas voulu. Je connais des gens. Je connais des gens à sali, à préparer l'obior qui ne côté en église Songolo. Nabutu nzamba yoko ebisaye que ne pars pas, je suis pas là-bas. Hey, t'es sur na lobby et ça a bien été parce que na sira qui m'a que non. Ce que je fais, ce n'est pas à moi. Hein? La moisson ne m'appartient pas. Et ça na kolo na ngo azan nzambe ngala zakaka simple serviteur que je travaille dans la moisson de mon père. Alors, pour naïa bisika obadbaso bengi sanga, il faut y appeler sangai mitindo kende. Bisika nyoso o batie église, ezali etonga batie kombo Jésus-Christ et Seigneur. Eze sika oyo Jésus-Christ azawana te. Toyoka nzambe, toyoka Saint-Esprit. A soufflé biso quelque chose de l'intelligence spirituelle, de la sagesse spirituelle. En fait, de ne pas tomber dans la tentation ni dans l'humiliation comme des relapses au Sibir Lelo. Peut-être ça qui a emporté na oye se présenta qui devant yé à salilo kwalibosu et simbi yami bali batubaye na fungula na sala na ngango et puis na bengi sala nga batu. Batu nyonso bengi kiwana et belé bazana nzambe te. Alors, ce n'est qui œuvre à tata. En tout cas, on va faire des choses par rapport à ce qu'on indiqué biso. Et non, le loté, tozo oya ya koteya, tozo oya ya koyemba. Ok, et ça, œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre à nous. Pour tout badako décider autrement. Que l'obi na bengsi Y, l'obi na bengsi X. Il faut la volonté en Zambenda décider la place na biso papa. Lobi na okikokuta na bana na yo. Na te ya bango na tina na yo. Na mi mamitema na bango epa na yo. Alors Seigneur, je veux pas être seul. Na mona ki sera moi zo yemba na lingi accompagner nga yo lobi nini. Zamba kuluba oui benga ye. Na yebi ye. Zamba kuluba te yo zo mona zo yemba simbi micro zo yemba Seigneur. Mais tala Seigneur wana na se makamuni ne sali kombo mususu. Les choses dédiées, ça vraiment, ça, je ne sais pas comment vous expliquer. Faut être vraiment attentionné pour comprendre. Bisika nior solelo sa bisika koni atate. Ozo mon église, bazotanga kombo Jésus, Jésus azakuna te. Jésus azakuna te. Yaro bomona
À l'époque, même si vous avez featuring, vous autres traitez d'orgueilleux. Parce que mutuwa na bilo bozo mona moyembi ya nzambe, mais ya yebi aza moyembi ya satana, bien aimé. Ba misusu baboya ko tia makolo na bango na ba assemblée dit dédié, o eza physique, mais mona eza assemblée ya Yahweh, mais spirituellement eza assemblée ya nzambe te. Bobengi orgueilleuse, alinga ko sangana batute. Non, c'est Dieu qui fait appel. Nzambe na bengaka. Ezate po yo na kucho na musala wana yo opredaki Nzambe benga ye. Non. Osutu ki karaboye, muto na yeba ki peut-être na baspe moko boy bizarre, Nzambe abengi ye. Oh, gloire à Dieu. Mais yo ko bato yebisanga makambo nga na osala te. Mais Nzambe nemta ko yebisanga makambo ni na kosala bato ni na kosangana bango. Terrain o eza terrain moko glissant. La femme azan eloko Nzambe, la femme Tamar. Azan eloko Nzambe. Peut-être encadrement des ala qui bien dit. Ou soit un moment tu auras perdu na succès en portarabiso. Tu auras la maîtrise de soi te. Yango sert à tomber na ba humiliation où tout le monde parle de lui de mauvais. Tout le monde lui manque du respect. Mais Dieu châtie des gens qui l'aiment. Peut-être Nzambe alingi a subir humiliation pour lobi a élever liso sous ma kasi pour la gloire na ye. Pour ceux qui a ndima kite akwe na eloko oyo, alingaka comprendre soso la langage en Nzambe te na vie na ye. On connaît beaucoup babanda ki na Nzambe. Baso 60, 200, 300 personnes. A moni que oui, na komi connu, les gens vraiment ba yebinga dans le monde. A komi ko abusé na ba femme mariée. On connaît. Parce que, a commis le quoi lito et Nzambe, a commis ambassadeur à représenter Christ, a un accès facile à kukuta na batunyo, so pour na ba problème à zanango. Y a traité sous ba cas spirituel et batouté, a commis ko traité de ba cas physique par rapport y a corps y a bassi. A posé que ba femme on a baza mariée, a bimi la femme mariée, a détruit ba mariage à batou. On connaît ici à Kinshasa. On connaît des gens comme ça. Mais à quoi ici, na likambo ndikabo nzamba achaki kati na ye na bato bakimi na ba proche na ye ba éviter mabanda ki bien soki achaki ka nzambe aza na centre ya makambo bande ko sala mais lelo mutu wana akoma musika. Mais aujourd'hui, à cause ya kosala makambo selon la chair, à cause ya siksa koke ko supporter te frère asali n'importe quoi. C'est pour cela il faut toujours prier. On reçoit des appels. Au salle émission mutamoni yo. Na mututo alinga sa na émission. Mututo alingi okende. Ba surtout biso ba tosala ba témoignage du mort à la vie. Mututo azan la bezo kende ko témoigner l'église na ye serval de gens toyoka kufa la muka. Mutunyo so alingi mais si quand je sais si ka okende ti. Et puis il comprend que serval de gens azan eloko Nzambe il faut to lukato étouffer yango to yiba yango. Basala rango. Yo mona mutu moko boye azolika Nzambe prophétesse akoma lokola liboma. Au départ comment ko prophétisa koma liboma bisika cha makolo ba beta eloko moko ba benda ye mystique. Ba beta ye numéro ba bendi eloko wana mystiquement mutu akomi lokola koloba loba pa pamba komi lokola liboma mutu asala Nzambe za liboma te. Mutasela Nzambe mutu na yebeta te parce que Nzambe o abengi Nzambe wana ko tangisa ye makomi na ye Nzambe wana ko pesa ye sagesse comment parler devant les gens. Et puis biso basali ya Nzambe tozana ba biloko to rolo ba publiquement te pour ne pas choquer les gens parce que bat bazo tala biso bat bazo mona Nzambe à travers nous. Tous en la droit à les raretés, oui, bien sûr, nous sommes des humains, mais il y a des choses que tu recures ça na kanda un moment. Oh, bien non, pourquoi na jure ainsi? Tika na se retirer na nous. Saint-Esprit a payé sanga kimia. La sœur, ba yibiye mutu. C'est pour cela que besoin na ba sortie médiatique na ye. Elle fait des choses. Elle ne comprend pas. Mais le jour où elle sert na biso tamara kozonga, soka taliba makambo zo sala akoyoka soni. Diable aza mutu mabe.
nazopesa idée na bato bazoya musala nzambe sika onzamba bengi bango ba obe bazano na bano bakoti na terrain te nga pesa conseil te na pesa ka idée nyo surtout ba scandale les olika ezala sija mon curité mais et servi yo leçon ke ngapi on azobima bato bakutala ngai bato bakolinga bazala na ngai bato bakolinga bazala na nga partout mais yeba kosala lelo konzamba zoloba apesi yo kaka mingi nzambe koyoka mutu te mutu abengi yo toza na posa na yo d'accord na yoki na opesa bilo réponse kende tu na nzambe. On a vu avec un frère ici babimisi ye succès ayembi nzembu moko baweleli ye baliba boma carrière na ye. Satan jusque là ndimaka te ke a perda batu na ngambu ne azo perdre batu au continuer ya on musala zo sala ba gens na ye ba se déguiser na ba homme de Dieu baza na pona ko détruire ba vrai homme de Dieu pona lelo na suki awa Nzambe apesa moko na moko kimia Nzambe o wana benga ki fantama aye basuko zongisa ye na makolo na ye po ye basuko sosola nini o Nzambe alingi na bomo na ye ezonga toujours pour na gloire na ye. Amen. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.